Shalom, shalom, bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans les Seigneurs, na pesi biso mbote, na kombo na Yesu Christo. Tika tata zwa lokumu lelo, na grâce wa sali biso. Na ye na message o nzamba pesi ngai, comme d'habitude so na ye na yakaka na ba message au papa apesi ngai na memela bana na ye. Message o na ye nango lelo, mes bien-aimés dans les Seigneurs, eza message o nzamba pesaki na mutu, mais à travers mutu wana tata nzamba lobeli biso nyonso. Donc eza message moko tata pesaki na mutu, pesaki na mutu moko spécifique, mais na nzela na ye comme nzamba utilisera toujours mutu moko po pesa bana na ye message. Il utilise toujours quelqu'un. Ngai moko nzamba utilisanga plusieurs fois pour apesa biso message à partir na nga moko. Utilisanga moko na ba message ebele na pesa yango. Donc na message oyo toko landa toko mona ke nzamba utiliser ndeko moko po apambola biso nyonso, po alobela biso nyonso, po apesa biso nyonso pensée na ye, po alakisa biso makambo nini oyo ekosalamela biso na nzelo tozo tambola na makambo na partager par rapport il y a sujet pe on a repartager na kopesa sujet on a tout de suite là, mais à partir à travers yandeko wana. Donc tika tata azwa lokumu vraiment na sepeli ko za liboso na bino na zongisi lokumu pa tata nzambe na bino po na bomoi na bino bandeko o bozolanda. Na yebi ke kimia na Yesu papa ezali na kati na biso, kimia na tata nzambe eza na mabota na biso. Na yebi ke papa azo pambola, na yebi ke nzambe na biso azo batela. Vraiment bandeko na sengi na pesi na bino merci mingi bandeko na nga, mes bien-aimés dans le Seigneur, o bozo soutenir, o bozo sunga ngai ndenge kaka bomesano na ba verset biblique na kozongisela bandeko mususu ko exhorter bango po toza musala oyo biso nyonso ndenge na lobaka. Soki message c'est bimi, la Bible déclare que ce qui est caché appartient à l'Éternel notre papa, mais ce qui est révélé est à nous ses enfants. Donc so tozui message to partager yango na batu nyonso. So tozui message to sungi baningo bazo comprendre te. Po mutu nyonso toza na niveau oyo molimo nzambe zo sala kati na ye. Il y a des gens qui sont bazana na makasité na discernement na somo na bandeko mususu na ko exhorter na ko pesa discernement na ba commentaire na bandeko mususu. Vraiment tika tata nzambe akanisela biso nyonso amona bino na obozo sala na ko partager na ko édifier bandeko mususu na ko tia ba commentaire na ko pesa ba verset biblique. Vraiment merci na tata nzambe pona bomoi na bino abosa na bino te ciblé bino penenga ciblé ndeko oyo apesinga message lelo. Vraiment tata azwa lokumu apambola bino. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, avant to kota na message na biso, donc nazo pesa quand même sujet message na biso papa pesi. Donc eza message moko papa apesa ngai pona mutu. Donc à travers mutu na ndena lobi alobeli biso nyonso to comprendre en haut. Eza très important message pona ngai ya, eza vraiment mutu ya na apprendre makambo nga na moni nzamba amonisi ngai eza terrible. Donc na moni ndenge liwe ezalaka processus na biso ndenge totambolaka l'air tokomaka pembeni ya kokota na jugement. Donc soki déjà liwe sezu biso tokomi siko kotambola tozokende vers jugement. Ndenge nini ezalaka, ndenge ni makambo wana esalamaka ngai na moni yango, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc to confondre te na visiter enfer na paradis te. Nga kutu nanu na visita na nga enfer na paradis te. Nzambe na biso na asala nga grâce wana te. Alaksana enfer na paradis te. Na mona makambo mususu ebele, na mona kutu esiko yi avandaka, esiko alingaki alakisanga. Mais paradis na enfer na visita na nga te. Oyo nzamba alakisi nga ezali processus na biso. Soki toza liwa ese biso, soki liwa ese yo physique spirituellement, mais na nzoto toza na nous vivante. Mozoe bate ko so kufi spirituellement, siko kotambola na yo ya suka, kotambola na biso ya suka tito kende kokoma na jugement. Poto kendo passer na jugement ekozala. Donc na ko expliquer makambo nzambe alakisi ngai, vraiment eza pasi mingi na biso batu to vraiment to milengela nazo pesa ba explication nyonso ndenge papa pesi ngai.
mais totika nanu mama oyo na maboko na ye. Totika nzamba akamba biso na molimo na ye, asunga ngai na kopesa message oyo avec beaucoup de sagesse, po pe biso to bénéficier na makambo papa lobi, to sosola yango to tiango en pratique molimo na nzambe mutu asungaka, et puis esunga ngai na kopesa message oyo ekoma na mato ya ndeko wana po na luki ndeko wana na luki ndenge nyonso na ko expliquer yango lisusu malamu na luki ndeko oyo pona pesa ye message oyo po azali mwasi ou si ndenge ba expliquer nga azali ex mwasi ya comédien na biso moko. Donc pona nini na ye na message oyo na lukiti na koki kozwa ete na lobite na ya nango na pesa yango boy avec sagesse, peut-être na ba signe oyo na kopesa ndeko moko na kati na biso tozotala koki kosunga ngai en fait kosunga ndeko wana po ngai nasali nazosala musala nga sikoyo kosunga ndeko wana. Biso nyonso tout tokopartage biso nyonso tout soki vraiment toza bana na nzambe kotouche biso po toluka kokomisela ndeko wana message ezali très 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 sérieux pona ye po na komona makambo tata nzambe azolakisa nge ezosalama makambo oyo toyi kolekela susu ndeko na biso Suzi tomoni yango biso nyonso nazongisi ba message oyo papa alakisaki na oyo apesi ye. Alors en fait yango moto poussé nga penza na lobino na pesa ngo na ndenge ya boye na bondeli papa ye moko amonike na luke na ndenge nyonso yango na ye nango na modèle mais na terre kombo na ye complet mais na kopesa ba signe na yebike molimo nzambe ekosunga biso ekotouche ata ndeko moko akocomprendre mutu nini oyo il s'agit pona kosunga ye po ezali vie na ye pe message na ye complet o papa lobeli ye na koloba yango te na kopesa nde o papa apesi biso nyonso to bénéficier nango mais oya ye moko o papa tindeli eza ya ye moyen na pesa ngo na mutu musu eza te pe ça sert à rien eza ya ye moko mais o etikali to ko comprendre que makambo eza motu ya makasi ezali makambo processus na biso soki to komi na nzela ya liwa soki to komi kokene na jugement makambo esalamaka eloko nini ezalaka na nzoto na biso eloko nini tokokende kokutana nango eloko nini tokobimela nango na tina miso ya tata nzambe basini wana oyo nzambe alingaki toyeba selon sa volonté yango na ye nango. Donc tika tata na biso azwa lokumu to bondeli na kombo na Yesu Kristo. Papa merci tiko zwa lokumu tika lokumu zonga pai na yo pona grâce au salibiso lisusu lelo papa pona makambo olakisi biso oyo tokokai koyeba te puisque la Bible déclare que c'est toi seul qui connais des choses cachées ce qui ont révélé biso nde komi ya biso yango to ekozongisa lokumu epai na yo pour salibiso grâce po makambo oyo attraper biso te po un jour tokende na mabete oza vraiment papa ya bolingo olingi bolamu bana na yo olingi toyeba makambo po tomi yeba tomi lengela po tolongola oyo eza mabe na bomoi na biso po te emema biso na mabete po ete to perdre pe âme na biso te tika kombo na yo ezwa lokumu tika message oyo molimo na yo papa mema ye moko na mato ya bana na yo ye muta salaka musala ya komema ya koconvaincre ya kopesa discernement pe sunga ekoma na mato ya mutu oyo opesaki spécialement message oyo tika ndeko wana na ngonga oyo azala na santé ya malamu nazobondela mpo na ye papa ke message oyo ekuta ye en bonne santé azwa oyo opesi ye po olingi molimo na ye ekufa te me ebika tika ozwa lokumu banda na biso na ebandeli tina suka na kombo na Yesu Kristo makila na yo batela biso batela bandeko nyonso oyo bakoyamba message oyo bazotala message oyo bakopartage message oyo papa kanisela bango olobi oyebi biso olobi omonaka baœuvre nyonso tosalaka olobi une vie sans œuvre ezali lokola vie moko bomoi moko ekufa tika to mettre en pratique ta parole toutes les révélations que tu nous donnes
tobwaka yango te pembeni me totia yango na misala. Tika kombo na yo ezwa lokumu banda na biso koma na biso tina suka na kombo na yo Yesu Kristo. Amen. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nde na lobi na ye na message oyo papa pesaki nga message oyo, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nzamba pesanga ngo pona ndeko na biso ya mwasi moko azalaka pona luki na s'informer pona kozwa ndeko wana na ba explication ndenge na zui selon ndenge na lukeli balobi na ngai na bandeko bakokaki koyeba mwa moke oyo nga na sololaka na bango puisque bien aimé dans le Seigneur na sololaka penza na batu te. Donc batu nyonso tout même bazaki pembeni nanga ça fait vraiment longtemps mais tout le monde na ka aboye ou bien soki likambo ezali na kozanga te na contacter bandeko soki likambo ezali mais ko solola penza nazaka penza lisu mingi te. Alors nzamba pesaki nga message oyo pona na ndeko na biso wana ndeko mwasi azalaka mwasi ya comédien na biso moko ya théâtre babota na epe bana azalaka pe na Occident awa quelque part moyena tanga mboka na ezali te puisque kozala na yebi te ndenge ndeko wana. Bon, moi je me mets à sa place. Ezali message mon côté kazo boma ba am ya bana tata nzambe akumbaka ba patete eza message privé. Mais ce qu'on prend aujourd'hui, c'est le message on nzamba lingi biso na bino to yeba. Mais oya ye spécialement au papa lobelier na tie yango pembeni mais nzamba utilisé pour peuple na mobimba ebika. Azaki moi si ya comédien na biso moko il paraît baboyanaki et comédien wana zongaki na Congo yende abengisaki ye, il paraît après ndeko wana mobali azongaki na Congo atikaki lisusu na bana akendeki kobala mwasi mususu ya comédienne et puis nazo atikaki lisusu ya comédienne wana azongaki awa des trucs comme ça. Donc comme naza vraiment dedans te natalaka même pas na mukolango pe natalaki nanga teke natalaka théâtre ka po nazaka te po na lingaka bandeko te non au contraire baza bandeko nanga mais nazaka nanga na tente ya ko tala ba théâtre même ba film na biso ba film mindele ba série na zalaka donc même na salon nanga na vandaka presque pas na vandaka même presque pas na salon nazaka nanga tente na musala tata pesanga na oya pesinga libanda na soki para na bato. Donc tout ça ezwakanga temps ebele. Donc nalalaki ça fait 4 mois toujours qu'un 5e mois yango. Je dis bien 5e mois yango to koti naza ko tourner na message wana na meka ko pesa yango na yaki mukomususu na sali penza message pona pesa mais mon jour wana permettre ngati. Donc na sentaki que en fait nzamba lobela kinga que il fallait nazwa l'essentiel. Donc il fallait na bande la vidéo. Na sala ki vidéo wana je vous dis mes bien-aimés dans le Seigneur. Na yokaka vraiment la voix du Saint-Esprit tango lobi nanga nazwa l'essentiel. Oya ye na pesa yango à part. Donc na temps wana nyonso pendant les 4 mois na luki so na l'accès bino bomo na kombo na c'est juste ça na luki na ba réseau na ba Facebook na place on a kokeli na moni été et mais bien aimé dans le Seigneur bomi tungisa na bino te bolo balanga benga intel na sala ngote na ko sala ngote pas c'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Donc na ko pesa ye moko message ne pourtant na ko no pesa mutu mususu na yeba mbo sa mate po na yebi pe bato ngo penza te naza na ba contact na bango te. C'est ça le point. Nzambe azo utiliser nga na moyen oyo na pesi yango boy moyen oyo nzamba ko pesela nga yango na ko utiliser ngai nzamba permetanga je dis bien nzamba permetanga boy na kenda na ndako mutu ko pesa message te soki aza proche aza muta famille eza ndenge mususu mais soki aza mutu to se fréquentaka te to yebani te na koki ko luka moye moko na luka ye ndenge na luka ki ndeko wana to se fréquentaka te mais na luki ye pona bolingwa nzambe na luki nazo comprendre te ndenge ni nazo koka ko joindre ete na koki ko joindre ete na komi na meki ko benga na ba Facebook wana na ba Messenger na meki ndenge nyonso tu na juete siko pona ko respecter na koka ko luka ndeko mobali wana papa ya bana na ye wana comédien wana mais comme naza mwasi, je respecte mwasi au bazana esiko. Je ne peux pas l'appeler pour n'aibser ma kamwa ya ex naïe, soi-disant. Donc je ne comprends pas le problème qui est dedans. Alors
na bondeli kaka papa asala moyen moko aza nzambe na nguya comme apesi message oyo nga nayebi ke ekokoma na mato ya ndeko mwasi nayebi ke ekokoma nzambe aza nzambe abikamo soki alobeli eseka alingi ke ayoka aza nzambe abikamo ekoma na problème eza te donc nasepeli ndenge lelo nzambe asalanga grâce nabimisa message oyo mpo natikala nango te vraiment tata azwa lokumu donc nazokota na message ezalaki le 12 janvier nakomai même na heure ezalaki na ba 13h50 na après-midi nazosala sieste na nga nazongi na pongi nalali nde nzambe abandi kolakisa nga nini tokoti na message nalali nazomona ndeko moko ya mwasi ndeko na biso moko ya mwasi oyo azalaki mwasi ya comédien na biso moko ya théâtre nalali liboso nanu na reconnaîtraki ete na mimoni na telemi place moko e liboso na nga place na telemi nazotala liboso na nga nazomona rai moko ya mulai donc en fait eloko wana naza komona mulai ezali lokola eza batrain lokola batrain mais batrain yango ekomi lokola batrain ya jouer batrain oyo ezalaka na bafoire oyo bana basakanaka nango na bakermesse bafoire batrain ya bajeu ya bana mike oyo ezalaka wana sikoyo batrain oyo ezalaka na bana bakotaka sikoyo ezalaki neti train moko ya bongo ya molai euti kuna eleki ti ekeye ekomi na liboso neti ya porte moko boye etelemi donc ezosuka wana mponi ezosuka wana na koexplike alors nga place natelemi sikoyo neti na katikati ya train wana natelemi en fait na katikati nango te natelemi en face nango mais ezalaki au milieu nazomona bato bazalaki na katikati donc bato mosusu bazalaki na nsima mosusu liboso et au milieu natelemi juste wana alors lere natelemi wana natala boye liboso na nga namoni na batrain yango sikoyo ezalaki bato mibale ezalaki deux personnes bavandi na kati ya train yango c'était deux nzambe moko ayebi pourquoi alors lere nazotala boye en face na nga namoni mwana mwasi moko donc molimo ya nzambe efungoli nga misu namona mwasi moko azalaki wana donc namoni mwasi wana azalaki wana na reconnaître nanu ye na elongi te mpo ndeko wana oyo nazoloba nayebi ye te namona ye te nayebi te donc nzambe ayebi bana na ye apesaka message na moto alingi mpo nayebi ye te namonaka boye nayokaka boye nayebi ye te lere nazalaka mpe kotala batéâtre nayokaki masolo wana puisque j'étais encore là mais komona ye boye nayebi na ngai ye te nayebi mwana mwasi ya bato te jamais vu alors ntango namoni komona boye nayebi nakoki kose tromper donc na molimo namoni elongi mais nayebi mpenza kodéfinir nanu te nani eza te alors après namoni mbamo na litama na ye na litama ezalaki kote mpo bavandaki boye bilongi na bango ezalaki boye ezotala tout droit et moi j'étais comme là et je l'ai regardé comme ça donc nazomona joue na ye ya koto litama na ye ya koto bamo namoni litama na yo ndire peli neti mwinda ntango litama na ye peli namoni mbala moko bakomi bachiffre balettre mibale balettre oyo bakomaki na litama na ye sans que nga na comprendre nazoyoka mongongo ya tata nzambe koyobela nga ke balettre wana mibale ezali kombo na ye donc kombo yango balettre mibale pourquoi tata nzambe akomi na litama na ye deux premières lettres ya bakombo na ye mibale donc ya prénom na ye na nom na ye ya famille nom na ye ya famille oyo azalaka nango donc ekomi neti nga par exemple kombo na nga Adassa Mabiki donc ngai napesi exemple neti na litama na nga bakokoma puisque c'est ça la processus yango wana bakokoma HM H Adassa M Mabiki donc bakokoma bongo na litama na nga na litama ne sikoyo bakomaki indice na ngai napesa yango bakomi CM donc prénom na ye C nom na ya famille M alors lere namoni balettre na mibale natali sikoyo bato nyonso bazalaki ndenge moko tout le monde portait les deux lettres de son nom et de son prénom sur sa joue na litama na ye bato nyonso bazalaki na bakombo na bango na matama na bango à l'exception des personnes
bango nyonso lere natali namoni bango nyonso mbamo mwinde peli siko mwinde yango ezopela neti ndenge ezalaka na baboîte de nuit ou enfin ndenge ezalaka na bamagasin de nuit omoni soki balingi bakomi neti na boutique moko même des boutiques na butu mpo epela mwinda mpo moto akoka kotanga magasin nini du jeu de lumière wana ndenge komaka ba lettre en lumière, je sais pas comment on appelle ça. Siko na matama na bango ezaki bonzo pela siko ndenge wana, c'est là que tu reconnais la personne na kombo na ye, et c'est là que naoki mongonga tata nzambe ko pesa nga kombo na ye complet, et j'ai vu directement le visage de la personne. Et tant na ke ko luka mutu wana na tali longi na ye bien, c'est la personne aussi que j'avais vu, et c'est la concernée pour nzamba utiliser la message. Et c'est le grand message oyo nzambe alobelaki na nga moko pe na bana na ye. Alors kombo na ye ezalaki na litama na ye. Bien aimé dans le Seigneur, kombo oyo azalaki na na litama na ye ezali kombo oyo azwa na mokili abwaka nango. Eza kombo na ye ya famille te, eza kombo na ya botama nango te. Peut-être prénom, mais non ya famille te. Prénom na yebite, mais non ya famille te, non ya famille azwa yango na mokili abwaka nango na ba mikili na biso oyo na mboko avandaka na libota na epo bazwa mikanda ndenge to bwaka po tozwa mikanda, donc ba utilisaka kombo na ko utiliser, donc voilà bazwa yango kozwa, donc nde kombo azalaki nango. À ma plus grande surprise, kombo oyo ya ye ya famille ezongelaki ete na vie na ye na litama ne po akende nango na jugement, po akota nango na lola to na lifelo na yebi te po nzamba yebisinga nzela ba oke ete na moni yango te na sukaki na porte na lobi bien, donc na yebi te eloko nini ekosala po na ye, mais nzamba lingaki ke na mona ke kombo na ye oyo aportaka yango azokende nango echangeaki te ezongela kombo na ye oyo abotama nango, non oyo amema na mokili yango azokende nango, yango akokuta nango na jugement. Sikoyo nzela wana ndenge bazokende bongo soki bakomi na porte wana train moko ekoti ya bato mibale mosusu etika, donc ndenge kaka tosalaka voyage ndenge kaka totiaka babagage nde tomonaka babagage ezokende na nini ti na koletola ti ezokota mpo na checking, ndenge mpe biso tokenda kokomi wana okoti bakontrole yo bacheke yo nsima oleki ndenge moko na liwa. Nzambe azoloba nanga ke bazokende na jugement na bango azotambola nzela, donc train eza déjà signe, le train de la vie modèle ye azotambolela ti akende kokoma na jugement, donc aza déjà na nzela ya liwa po akoma na jugement na ye. C'est ce qui est important pour na ndeko wana, eloko ezotungisanga makasi na lingi yoka azwa message na ye po ye moko ayeba ndenge akosala nzambe na ye à partir ya message oyo. Donc ndenge bazokende wana bakomi mibale bakoti bake na jugement bajuge bango oyo osalamela bango nga na koti kuna te, mais bien aimé dans le Seigneur nzambe asukisi vision na nga afungoli nga miso tie na porte wana oyo esalami na kati kuna nga na yebi te. Alors nzambe abendi nga na yebi te soki na ndenge nini nzambe aprojete nga na komi ti esika ndeko wana azalaki ti esika ndeko wana vandaki penza pembeni na ye. Sikoyo me bien aimé dans le Seigneur l'air na komi wana pembeni na bango sikoyo pembeni na ye na libanda sikoyo ya batrain wana na chaque voiture wana chaque train wana bazalaki na mutu moko azolanda bango, donc mutu nyonso azalaki na mutu pembeni na ye na chaque voiture wana ezalaki na mutu moko boya telemi moko azo accompagner bango. Nayebi te so eza banani namoni nature na bango te, namoni kaka mutu mais nakoki odistingue mutu yango te. Ange baaccompagnateur oyo baakompagnaka biso na bomoi to esalamaka kaka na jugement to baza wana spécialement mpo na jugement, nzambe apesi nga nano révélation ya bato wana mpenza te, mais est-il que nayebi moi naza na barévélation par rapport ya bato bazalaka na biso bato baakompagnaka bato mosusu, mais comme nzambe alobeli nga mpo na wana te, là dedans je vais pas mettre ça wana eza message mosusu. Bazaki na mutu moko pembeni na bango moko na voiture moko. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur eloni salami tant na komi wana nzamba memaki nga wana pour une raison abendi nga pembeni le na komi pembeni mbala mona moni mutu azaki pembeni na yeye ya ndeko mwasi wana azwi ye penza boso amemelaki ye wapi so na mapeka so ndeni atombolelaki na comprendre puissance yango te atomboli ye mbala moko l'air atomboli ezaki po apesanga sikoyo message ya ndeko wana. Tant
ntango atomboli na kamwaki nazalaki choke ndeko wana sikoyo na se na ye azali na makolo te makolo na ye nyonso mibale ezalaki akokatana e amisalelaki babesoin nyonso na nzoto na comprendre te sur le champ nazalaki choke na ndoto nde mutu wana abandi koyebisanga nde place apesinga message na ye so nalobi ke azalaki na makolo te amisalelaki nyonso na bilamba. Déjà, nous comprenons quelque chose. Moi, je dis un discernement à comprendre et loko nini ya motuya ezali sika wana. Pourquoi azokende azotambola na modèle wana? C'est ça le message. Oya ndeko wana. Alors makambo mutu wana yebisa kinga yango neza pona ndeko wana na koyebisa eza très important. Mais oyo biso tokoki kozwa eza nyonso tu wana. Ngana komeka kokota na likambo wana ya eta wana. Pour etali biso nyonso. Pour un jour, tokendaka, mais bien aimé dans le Seigneur, biso so tokendaka pour une raison. Il y a maladie, il y a ngoko bomamutu, il y a train de la vie, il y a ba comportement na biso, il y a ndenge tozota biso nyonso toza mortel. Mutaza immortel azate. Mutalonga liwaka a Jésus Christ. La Bible déclare que il est donné à un homme de mourir une seule fois dans sa vie. Donc, liwa eza pour na bison, pour une raison quelconque. Alors, il y a ndeko wana, na yebi mususu te, ye moko mutako yeba mingi koleka biso nyonso, kaka ye na nzambe na biso, mais, oyo nzamba pesinga po na ye, ezande po esunga ye. Ezande po yeba quelque chose, à recevoir quelque chose, à joa connaissance moko oya yeba kite, quelque chose qui est caché dans sa propre vie. Nzamba za malamu, nzamba utiliza mutu. Aitizaka mutu po asunga mutu mususu. Nde message on a bombi po na ye yango wana. Na yebi ke ndeko moko akoki ko comprendre de qui il s'agit. Na yebi ke message wana ko komele ponga moko na meki na koki te mais nzambe azanzamba bolingo. Na yebi ka ozwa message na ye. Alors l'air na moni bongo mutu wana lobi nanga bongo, alobi nanga moyen soki a misaleli boye puisque ye moko azana moyen lisusu te. Yako mikipe asalaki ba besoin nyonso to sala asalaki on a bilamba na ye après l'air mutu na lobi nanga makambo ebisaki nga po na ye o eza ye moko après akitisi ye tango akitisi ye mais bien aimé dans le Seigneur na abattu nazaki abattu na sutuki na bimi na ndoto wana na bimi na ndoto mais bien aimé dans le Seigneur tika tata nzamba zo lokumu. Et loko biso toko retenir na message ezani. Et loko biso toza eza très important message au photo yo kango. Photo zwango eza ya biso nyonso. Po batu nyonso bazalaki na ba train wana bazaki mutu na problème na ye. Oyo azaki liboso ne na yebite so ezaki ndeko nini. Soki pe mutu nini na yebito na yebite ça pouvait être n'importe qui. Nde toza boy. O bazaki na sima na epe ça pouvait être n'importe qui. Donc c'est important to eba makambo biso nyonso. To eba ke mukolo liwa na biso to okende pour une raison. Alors raison wana fo za la gloire ya Nzambe. Raison wana fo za la tina ya makambo ya Nzambe. Raison wana fo ekotisa yo na nzela ya malamu. Potango kokota eza lokola voyage salamaka. Lokola checking, tozo kota lokola ba bagage, tango zo kota kuna fozala na raison ya malamu, fozala na otika ba œuvre ya malamu, oyo yo salaki, bandeko nous serons jugés ya solo na moni yango na misu na ngai. Muta ko échapper, muta na makasi ya ko échapper nzamba zate. Bazaki na makasi ya tate ya kotelema. Po makambo oyo batamboli nango na vie nango ekangaki bango na nzoto. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et puis, misusu pe ngonga na bango ekoka ki misusu pe zaki décision nzambe. Je ne sais pas la raison. Ya batu misusu mais raison na yo na yebi yango te. Raison oyo yo ekomema yo na train wana na yebi yango te. Raison oyo yo mokolo kokende kozala to yebi te misusu balala kaka la muki te. Misusu accident, misusu nzamba lobi lelo ekoki po na yo na lingi na zwa mwana na ngai. Ça peut être n'importe quelle raison mais raison na yo ezanini. Nzamba la kisinga raison ya ndeko mwasi wana. Oh, soka yoki message, soki a contacté nga na ABC, azali na temps ya kokende liboso ya Nzambe. Mais bien aimé dans le Seigneur, et l'eau na loba awa ya important zali que toye bayango. Kombo o tozo porter na mokili. Toye bango ke mukolo to kokende. Oyo tozo ki na mokili yango to okena. Oyo yo babenga ka ona ngo yango okena na jugement.
tordre parole ya nzambe te, tordre message ya nzambe te. Nzamba lobi nanga te neti Marcelo, puisque j'ai déjà donné ces messages-là. Nzamba sa yebisanga, qu'il ne lui avait pas parlé. Nzamba lobi na mutu mo te ka ke li felo likolo kombo na ye. Non. Non, 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 non. Nzamba lobi nanga ngote na ya kosa pourquoi. Mais to yeba ke toro kende nango, alors mutu ya zo porter kombo moko boya yeba tina kombo wana. Il faut toujours avoir responsabilité na biso. Neti nga nzambe a changé nga kombo ye moko. Na lali na ndoto a changé nga kombo ye moko. Mais ça ne veut pas dire que kombo wana na lobake comme nzambe pesa nga kombo wana okena na paradis, non. Non, non, non. Non, après ça, biso exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui total na 12 tribus. Les 12 tribus. Bana Jacob. Ce qui total moi na Jacob ya liboso. Kombo na Ruben. Kombo ya Ruben, ba pesa Ruben. Na ki Congo kombo ya Ruben et Nicolas Kisa Lobeni. Et Nicolas Kisa aimé. En fait, Léa zaki ko pesa bana na ba kombo par rapport à ndenga zo vivre bolingo na Jacob. Tout à non makam. Yim tazaki ko subir bolingo na Jacob. Azaki aimé par Jacob. Alors azaki ko pesa bana na ba kombo par rapport à ndenga zo yoka. Par rapport à bolingo wana Jacob azaki ko pesa te. Abande ko pesa bana na ba kombo par rapport à ça. So razu zemi wana to mona ko botama apesi kombo par rapport à ça. Et nous prenons les noms comme ça. To yebi signification na ngote. To yeba ke kombo ko combattre vie ya mutu. Et qu'on combattre vie spirituellement et physiquement. Et qu'on pambola tout comme et qu'on kanga vie na yo. Vie ne ko la bloquer likolo kombo. Likolo kombo mema. Ruben kara wana ba pese kombo bolingo aimer l'amour. Mais quand Ruben wana comment il est ya Joseph. Kara yem tazaki maudit. Ba acte. Kombo c'est très important. Nazana kombo bana Jacob nyonso comment na bango signification nango nyonso. Il faut qu'on côte dans la spiritualité. Ce qui to côté na kata spiritualité to suki na ba écriture. Toko zala, toko bunga makambo belé. To bando tanga Bible comme un livre. Et pourtant Bible est une révélation, faut aller en profondeur. Il faut faire des recherches. C'est très important mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors makolo oyo nzamba zo la kisangai makolo za très important. Bible juive c'est biso na livre Genèse 17 na verset 6 que nzamba zako sa Jacob a longwa. Combien de fois nzamba déplacer qui Jacob? Pourquoi Abraham? Pourquoi nzamba zako bana Abraham quitte ton pays, quitte la maison de quitte makolo na ye. Atelema akende pourquoi? Pourquoi nzamba zako longola ye? Pour ezala qui très important. Place ya zo nyata makolo na ye na lobi yango lisusu ezala ki souillé. Ezala ki terre moko maudit. Ba famille ba baby saki esika ezaki ni sika moko makambo ebele sama ba pratika mabe. Yango nzamba za koloba ne longwa pona opambolama. Alobi ne bien. La Bible nous dit nzamba lobi ne quitte ta patrie. Okende siko kokende je te bénirai tango koma. Okopambolama ga soko longwe. Pour nini? Et c'est très important. Si quand nous sommes tous allés, on y a dit makolo pambola bisoté. Si quand on commence l'air na zo monae azana makoloté à posséder terre physiquement. C'est le message clair pour nabiso. À posséder terre ndenge nini yango ba besoin na yenyo so misale la kango na nzoto na ye. Et ça message, c'est un langage. À ça la rangote physiquement non, je pense pas, mais un message on zamba pesi ça spirituel. Ezota l'avenir na. Makolosa très important. Livre Ephésiens 6:15 et Ebisibiso, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Li pamboli na biso alibose me bien-aimé dans le Seigneur. Ngotan to la la soki nzamba bengi biso. Apesa biso ba sapato. Sapato aneza évangile. Ezate nzamba sepel na sapato mo boye. Modèle mo boye apesi biso to lata. Non, c'est l'évangile. À partir de l'évangile nous sommes bénis. Combat na biso ya liboso diable aboya ezato te ya liloba na nzambe. Et pourtant, eloko nzamba ebisa biso ya liboso ngwana, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Eloko diable abundisaka yango wana. Alors yo omimona makolongulu. Olotaka makolongulu, oloti ba makolo katanio, olot ezama bema okopambola mateza mabe. Okolate évangile te, okozala na paix te. C'est la Bible qui nous dit l'évangile de paix
pour zwa paix na vie na yo, pour pambola na vie na faut na zeli ya évangile, faut makolona la couvert, faut la makolona peut posséder. Pour la possession ya ba terre eza étoile, na pesa makambo ba étoile, to zaka na étoile na makolona biso. Nga moko nzamba la kisanga ngo eza nini nanga moko personnel. Eza témoignage nanga. Makolo eza très important. Na lotaki na zwaki message moko nzamba pesa biso pona mboka na biso mokonzi na biso Félix aza koteka ba sapato. Na yeka na pesi message pona na fona sa musala tata, mais après quelque temps to moni yango. Koteka venir ya mboka. To moni makambo salami. Donc nazolo baboye, tant na yaka nazolo babo pona ebike makambo mosusu eko salama. So to zui makambo to tiango en pratique, to zui makambo au sérieux et kopambo la bomo ina biso. To yeba kaka to retenir biloko mibale makolo na biso. Eza très important na vie, na nyonso. Et puis ba kombo na biso physiquement na mokili assez ko yiko bloquer biso complètement. Et ko memela biso ba problème, photo e ba origine ba kombo na biso, soki to changer ba kombo moko bo photo e ba tina nango nanu physiquement na mokili oyo po nyonso e bandi na spirituel. Nyonso eza na spirituel liboso. C'est juste là makambo biso to ko retenir. Oye bango ke lelo kombo yo porter, tangu lelo liwe zuyo ndeko okende nango, ke na kombo na yo. Soki eza ya lipamboli, soki esalaka ndenge nini, soki nzambe ye moko mokeli na nyonso akoloba nini, wana nga na yebite. Nga na suki wana makambo susu tata yebisinga ezate. Donc voilà, eloko na troufaki important pona yebisa biso bandeko nanga to yeba tina ya bakombo na biso na mokili oyo na place uta spirituel. Po kombo nyonso ezaka spirituel, na lobi bien le azopesa bana na ye bakombo na ndenga za vivre. Yonto mona ka mutu mususu a mona pasi apesi pe bana na ye bakombo mususu ya pasi azaki ko mona apesi bango bakombo wana neti Siméon kombo Siméon eza méprisé mépris pour mobala za ko lingeta to tche bazemi ka bon apesi mwana na ye kombo Siméon.